Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Gapi naza bien. Zamba pambola bino babone na biso. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Lelo, na lingi to partager mon mouké, vision moko, Seigneur, à Salinga grâce, Alexinga vision. Oh, eza cause ya malheur ya mboka na biso Congo. Nzambe Alexinga ngo vraiment. Passion ekoti na Congo. Nzambe Alexinga cause nango. Yango wana, to bondela. Nzamba sunga biso, poto solango bien. Seigneur, merci pour notre temps au papa. Natiki, on a beaucoup de mon santo. Lever la vision, éclairer vision à travers ta parole, puis la vision au lecteur, afin que nous partageons na bandeko. Merci Seigneur, na combo au nom de Jésus de Nazareth. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de Jésus-Christ et je renverse tous les auteurs, tous les fausses raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus, parlez-nous Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Voilà. Bandeko na ngai na ngi to partager na bino vision oyo. Et trouver nga mo mke mais nzamba selinga grâce na comprendre ngo. Alors bandeko na lalaki ndenge mtu nyonso alalaka na priaki na prière mingi pona ba pasteur oyo babungi na ba pasteur oyo baza na nzela nzambe asunga bango babunga te ba oyo babungi nzambe azongisa bango na nzela na ye. Et puis ba oyo pe balobaka mabe mpona bango soki eza esolo nzambe akangola bango bazonga na nzela ya nzambe soki eza lokuta nzambe asala nini ajustifie bango bapriere na nga nasalaka pardon nazonga nsima moke bapriere na nga nasalaka yango wana bandeko na nga eye kosala nalali namoni vision pasteur moko aza prophète toyebi ye biso nyonso me moyena ntango na nkombo na ye vraiment eza te parce que na solo na yango boye te pe naza na moyen okuta na ye te parce que nzamba ko lakso image ya mutu mais eza mutu wana te azwi image de comme yaza pasteur aza mosali na ye so basali ni ba osala mabe azwa image ka ya mutu aza mosali na ye alakisi yo apesi yo message elingi koloba te so nzamba alakisi yo elongi ya mutu wana ezaka forcément ye non mais na partager na bino mpona yango na bokotanga nkombo na ye mpo ezaka forcément ye te. Mais ils ont un message dans ma piste pour la pasteur nyonso na ba prophète nyonso ba bungi o ba tambola mabe mingi na mboka na biso Congo. Voilà. Alors bandeko esali ke nalali na moni na ndako ya prophète moko bala sanga lokola film bolokwa na écran prophète anaza na Congo bato beye bayebi ayebani makasi yango na boko tanga kombo na ye na ndako ne bazaki na mwasi na bana ntango bavandi mamoko mutu abeti porte akoti na ndako na bango pasteur moko ayekotala prophète ntango ayetala prophète azwi pasteur wana bakotini na chambre mwasi sikoyo ya prophète alobi okozomema ye na chambre na biso na chambre akushe na biso bamoko sikoyo prophète ayebisi mwasi na alobi mbongo oyo liaka euta na makambo oyo mwasi akomprendre te si moi c'est comprendre makambo nini moi c'est comprendre que prophète azwi pasteur wana aye po ba ça na rapport sexuel na prophète wana bani bandeko moi si on esalaki somo maman prophète azwi pasteur ba koti na chambre akangi chambre ba moko moi c'est que na salon na bana moi si na somo wana azwi bana na ye abibi libanda akima na ye kenda bi nana kazara pasteur ya prophète ya solo nzo kandi asala ba pratique oya mabe oyo mbongo to liaka euta na makambo donc c'est kabanda makambo kala ko bima moi ça zo bima na monde vision moi ça zo bima na porte na Congo na mona na vision nga iseli mikolo ba ya ni belé na kenda Congo te na kende su Congo te donc na kenda te depuis na bima na Congo na kenda zo na susti mais na vision na mona est-ce que bala kisanga ni na Congo na bala kisanga Congo alors moi si on attend na bimi na bana na libanda akuta nsiko na musicien profane. Les musiciens profanes ya congolais. La musique va musique qui toba musique ya mokili. Voilà. To benga musique ya mokili parce que pe sanzambe le komote nde to benga ngo ya mokili. Voilà. Abimi sikoyo amoni musicien wana atelemi nzoka musicien na pazoze la tour na yepe pasteur wana asil sana prophète abima po musicien pa kota ba ke no sana rapport sexuel na prophète wana. Moi si petelebi pazoze la prophète musicien na pe na mbongo na maboko azozela. Moi si akimi akei kokena okenda comme na restaurant moko bandeko na restaurant na mona so vision pasteur mususu pa yebani makasi bato ebele pe balinga pasteur wana même nga pe na linga ke mingi na ndenge azalaka to mona ke atambolaka bien mais image na ebimi kuna ndenge mabe na vision pasteur moi si wana sikoyo amoni pasteur wana bavandi na sœur moko boye ba solo na restaurant
apousse na bata wenzo ka ba solate akase ko ba prier bazo sainte ba prier apousse na ba moni ba sala rapport sexuel ezaki prière te mo mo sona a surtout que bon na pasteur yo pour ça na makambo o moi sona ce que ya prophète a eu trouble parce que atiki mo ben prophète na ndako zo pratiquer ba pratique on est mabe na pasteur mususu aya pe na restaurant kuti susu pasteur mususu na sœur église bazo sala ba rapport sexuel wana et trouble ki moi sona a côté na restaurant ba moko ake somba biloko olia na restaurant asombe na bana ba moko tonga kotinga pe na surtout ki ezaki pongi oh gabi oh ndoto modeni na tika komona eloko aboye to ndoto ni na prier nzamba la kisanga lisusu soki utie panzama na prier na monya mususu na prier na monya mususu 3 fois mais na bandenge mususu nzamba la kisinga première fois ndenge on a beteli bino deuxième fois la kisinga kaka même ndoto soki ndenge moko mais na ndenge mususu ayo la kisinga susu troisième fois et ki ndeka ndenge moko mais na ndenge mususu alors na lamuki na prier na bisi nzambe o eza nini nzambe sosoli sangai na prier pour nango mais tant na prier na bande ko nilinga bita muso eza ba ndoto ka yaka o diable yaka na ko na mbuye bato na bande ko prier na bande ko ndanango ba mo siko no mona nga na prier mais esprit na nga peso prier na kana kati esprit na nga na prier bo na le ba que Seigneur graver vision o na ba pensée na nga et qui mate poto mon lamuka na komango graver vision o na ba pensée na nga et qui mate po ezaki butu makasi faki na la lisusu après si mana ngone ta ona la ki na mona ba ndo ta mususu mais ya ndenge mususu mais keleka ndenge moko parce que autant na lamuki ni na comprendre que nandi na no sa prière na esprit na bien nzambe ndenge mutawala kisa po na ba pratique oyo ba pasteur na ba faux prophète na ba faux pasteur ba commencer nyaki ko comprendre nango bongo bandi konanga na prière ki après sima nango na ko za discernement ya ndoto na yo kana penser nanga na esprit nanga ke omoni makambo oyo moni eza vrai eza makambo oyo ba pasteur ebele na ba prophète ebele ba osala ba pratique na ba osala mokuna na mboka na Congo yango moni mboka na bino ezo avancer te à cause ya ba pratique wana ba faux pasteur na ba faux prophète ba kotisi et puis na ba vrai pasteur ba bungi ba koti na banzela wana ya mabe yango moni passe ezokoma na Congo wana eza ba pratique moko oyo nzambe abomaki Sodome et Gomorrhe na a cause ba pratique wana yango nzambe abomaki Sodome et Gomorrhe ba pratique ya mbokoti na Congo eza mboka oyo nzambe apona bandeko na ngai tango ba pratique ya bozo salama et osala kaka passe ekota na mboka wana parce que premièrement nous sommes totalement makambo nzambe na mite. Premièrement, toza ba bantu toza na culture moko boya ko vivre. Toza batu toza batu toza makamso eza tabou okolo bona miso batu te makamso ko sala ngote atonke muto oza bantu oko pratiquer ba pratique musote. Wana na ndingo eza culture na biso ba bantu. Tango yo okomi ko pratiquer makambo eza culture na biso te eza oza contre culture na biso ozo sala mabe. Siko tozo na bonzambe. Toza bana nzambe pekisi makambo wana en plus bato bakomi eloko eza chose grave bato bakomi pratiquer makambo wana eza ba pasteur o bayebi parole de Dieu eza ba prophète o bayebi maloba nzambe mais ezo sala pasi bango moko bayebi parole basimba rango ba bible eza na bandako mais bazo sala makambo o ya mabe bayebi malamu mais bazosala malamu te kanda nzambe kitaka na bamboka modèle wana yango mwe na Congo ba politiciens biso bako kosala eloko te poani à cause ya mabe wa pasteur bozo sala. Et c'est ça que le beau nzambe longwa na Congo parce que nzambe tip nous ba pasteur ba prophète bo intercéder pour na mboka bo intercéder pour na politiciens afin que nzambe toucher mitema na bango po ba sala bolamu na mboka po ba sunga peuple wana po ba tambusa mboka malamu na justice tant bino ba pasteur bozo sala sous rôle na bino te ya ko intercéder pour na mboka pour na ba politiciens bokomi kokota na banzela ya mabe à cause ya nzala à cause ya kolanda mbongo à cause ya cupidité boza na esprit ya cupidité ezo sala ke bokoma kolanda mbongo ti bosimba babakisi bokoma sa ba pratique ya mabe bo abandonner ba poste na bino bo abandonner musalo nzamba pesa ye bino loboko nzambe longwa na mboka wana parce que mutu azo intercéder azate mutu azo prier pour na mboka azate batu nyonso ba prier pour na mboka baza toujours bato bazo tambola bien te okolo bake
ngai na priya pour na mboka na intercédaka mais ozo prier pour na mboka makambo ekende bien te. Pourquoi? Parce que nzambe aza na bato na ye oyo aponaki po babondela pour na mboka wana, eza ba pasteur, eza ba prophète. Nzambe atiaki bango po ba intercéder pour na mboka, ba déclarer ba maloba bénédiction pour na mboka na biso, ba intercéder pour na ba politiciens, ba soutenir bango spirituellement po ba politiciens ba tambusa mboka selon bango moko te mais selon nzambe. Mais siko tango siko ba pasteur wana batiki musalo nzamba pesa ki bango batiki devoir on nzamba pesa bango to pe mission nzamba pesa bango ya intercéder pour na mboka na pour na politicien bakomi ko sala makambo ya mabe bakoti na banzela ya mabe bazo intercéder susu te automatiquement atanga notre prier eloko mo esala mate parce que biso toza batu o te nzamba tie biso mieux placé pour na ko intercéder pour na mboka to ko intercéder pour na mboka oui. Mais il faut bato nzamba pona o nzambe awendre bango na mission wana ya ko intercéder pour na mboka basala musala na bango. Donc ba osala te poste eza vide ba démissionner ba kekota banzela mabe eloko mwa malongo esama na mboka ezate atatu bonde nyonso. Na mboka batia ba policier, batia armée, policier azana zo kengela ba civil pour na biloko na bango azo landela pour ba civil bazala bien. Mais ceux qui policiers a commis déserteur, a tiki musala na boaki mundu ke kimi. Poste netikali vide. Yo civil soko yewana, ato bozo mundu ke beta masasi, yebo beta masasi parce que opona mate osala musala wana te. Omoni oza formé te. Ya kozala soda, oza formé te obeta masasi, oza formé te ya kosala musala o policier salaka. Ato yewana obi okomo kengela. On obeta masasi en désordre, obomana batu. Donc, il faut qu'un policier ou un bien formé derrière pour ça musane. Et ça bongo, spirituellement c'est ça bongo. Donc on a tous ça batu OP, tous ça le quoi net civil spirituellement. Tous ça nzambe awendre bisote poto telema pona ko sala musala wana ya mboka, ya ko bondela pona mboka, ya ko déclarer pona mboka. Attends ceux qui bato nzamba ponaki balongwe ba osala musana te atanga no to ko déclarer eloko esana mate parce que nzambe awendre biso pona ya domaine wana te awendre biso pona makamu susu donc mutu mutaza na rôle na ye ya osala donc ba pasteur na ba prophète nzambe awendre bino pona ko prier pona mboka ko soit ba pate ya nzambe ya peuple de Dieu. Ya ko bonde la pona ba politicien po nzamba toucher mitema na bango za motema mawa ya kosunga mboka to mino botiki bokoti na banzela mabe loboko nzambe pe ezala mboka na te elo mo pesa na mate désordre kokota pasi kokota yango bomoni bandeko pasi o ekoti na mboka na biso Kongo lelo ezadi ya ba pasteur ba abandonner misana na bango o nzamba mission na bango o nzamba pesa ki bango ba abandonner mission ba koti na mission mususu ya cupidité ya lokoso mbongo ememi bango na ba magie ememi bango na makambo ya ko sangana nzoto mibali ememi bango na ba pratique ya mabe yango na bazo se susu mission otenza mapesa bango baza égaré yango bomoni passe ekoti na Congo parce que pratique bango bazo sala wana ona moni na vision nzamba la kisinga parce que ngana loba te makambo oyo na yoki na loba o ngamoko na moni na vivre nazapi na bitite te wa ko loba message na nzamba la kisinga non na lobaka yango te so na loba o eza po e concerner mboka eza na posa yo oyo kamo po ozwa siko conscience ya ko intercéder pona peuple pona ba pasteur o ba bungi ba kosenga nzambe kitela bango nzamba récupérer bango ba zonga na nzela nzambe yango moni vraiment eloko o epusinga na sala vidéo o pona ko interpeller yo dekonanga des visions nzamba la kinga vraiment et ça là passe makasi même avant na bande émission na otangi Jérémie 23 na leli ba pasteur ba prophète botanga Jérémie 23 bomona ndenge nzamba lobia osala ba faux pasteur ba faux sacrificateur o bazoko égarer peuple na ye o ba disperser troupeau na ye nzamba lobi akopesa bango place moko lobia na kopesa moma ya poison botanga Jérémie 23 mobimba bomona na 11 wana na Jérémie 23 na 1 alobi malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent les troupeaux de mon pâturage. Malheur na bango. Et puis na 11 alobi prophètes et sacrificateurs sont corrompus même dans ma maison. J'y trouve leur méchanceté. Ba prophète
na ba sacrificateur baza corrompu même na kati ndako nzambe même na église nzambe azomona même ba méchanceté na bango boye na miso. Donc yo pasteur prophète nzamba moni misano ya mabe yo oyo obunga nzamba moni misano eza ni na miso nzamba zomona nyoso salaka ana posa te ya kokondano ni ya kojuger za na poso zonga nde na nzela na ye ya on bandela baki na ko juger te na ko condamner te nzamba na poso zonga na nzela na ye kaka ndingo za koloba te ke na sina baby na sina kosi na banzela mabe ozo regretter ka mona ndako non zwa décision ya kosenga nzambe pardon fukama confesser masumu na obondela se repentir kene ko partager na pasteur oyo ya bien oyebiye pasteur wa banga nzambe boyeba bango bino ba obobungi boyeba o banga nzambe kuta na e partager ni makambo oyo abondela pona yo otika misala wano bwaka ba biloko mabe oyo kena ko simba ozongela nzambe na yo aza na Bible lobi na 1 Jean 9 lobi si ceux qui t'ont confessé biso, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ndeko pasteur, ndeko prophète, oyo bungi, nzamba zawa nazozela, confesser masumu na yo, se repentir, senga bolimbisi, yebise ya kota na motema na yo, yebise ya sukola yo, abandonner banzela ya mabe, luka pasteur moko azota mabanga nzambe abondela pona yo, ozonga nzamba na posa na yo. Mboke kufi a cause ya mabe na bino o bozo sala mboke kufi moyen nzamba tia loboko nezate ta Congo comme le quoi poubelle ya monde entier Congo salité ba pays Afrique ezingi biso ba pays Afrique ebele ezingi biso wana mais ezana ba pays o ezape na ba pasi mais baza modèle lokwa ya Congo te pasi ya Congo c'est ki Congo ma ezarate courir zarate kolia pasi. Même si avant d'abandonner ton type pour aller te ba olia mai ya lobo mai ya sucre na mai ba meli na mon lipa ba kaboli ba lali buto eleki po nini pasi membo ke za na ba diamant za na ba cuivre eza na besoin ndenge na ndenge. Pourquoi peuple aza pauvre à cause ya ba pasteur o nzambe apesa une mission pour intercéder pour na mboka bo abandonner ba poste bo kiko ta banzela mabe bo kiko fuka mila balle alors mboka e comme abandonner Congo comme le quoi neti orphelin o azengi papa zengi maman et comme le quoi neti ba berger bazengi troupeau bazengi berger ba troupeau bazengi berger à cause ya mabe ya ba pasteur nzambe ay condamné bino te na posa bozongela ye yo oyebi olandi video oyebi ke bunga nzambe na posa na alingi yo zongela ye na kati ya neza na ba lou eza na ba faux pe o bazoya ko séduire ba vrai mais nzambe za na posa bobongwana bolanda nzela na ye donc ceux qui bokotika mabe te ezala pasi pona mboka Congo et puis nzamba ko frapper bino parce que na Jérémie 23 na temps mobimba nzamba bi ako frapper bino ko pesa bino ma ya poison ako détruire bino châtiment bino za double parce que boyebi vérité mais bolingo salela vérité wana te boyebi makamwa nzambe mais bozoki ko sala mabe na nko wana ezali sumu nko limbisa mate mais nzamba pesi bino grâce na ye asali bino so pesi seconde chance na mkola lelo bozongela ye bo se repentir botika mabe wana o iska bokenda kokota. Yo pendeko oyo soko yebi pasteur moko apengwa abunga ko sepela te comme sujet na internet ya ko betaka masolo ya ko critiquer bondela intercéder pour na nzamba zongisa na nzela tango yozo sepela pas ces eaux contiennent na mboka parce que tango ba bungi bazo contiennent na mabe wana souffrance ezo contiennent pe na mboka Congo peuple ezo souffrir église ekufi bandiki bato bazoki na église mais vie na bango ezokoma na kati ya pasi vie na bango ezozalaka mabe poni ba pasteur babungi yo oyo oyebi ke pasteur moko abunga intercéder pona ye nzamba zongisi na nzela soki pe oyebi ye ya solo abunga bongo to pe oyoka ba soupçon de ba soupçonnanga yebisa nzambe soki eza vrai nzamba zongisi na nzela mais soki eza faux nzamba justifier to bondela pona ba pasteur nzamba zongisa bango na nzela basela nzambe na vérité nzamba kangola bango na esprit ya cupidité yango ne memi bango na banzela mabe wana to bondela pona bango to tsola bango te to critiquer bango te nzamba za na posa bazonga na nzela bazonga na mission oyo apesaki bango. Donc c'est ça o nzamba la kisinga yango na partager na bino nzamba pambolo landi video o makila na yesu bomba yo loboko na nzambe za likolo na yo pasteur yo po landi video o tanga Jérémie 23 au mona ndenge nzambe azoloba pona ba faux pasteur na ba faux sacrificateur to pe na ba vrai o baza séduit babungi nzela. Donc nzambe apambola bino na lingi bino mingi soko sepe na video like commenter na posa wa commentaire na bino nde to mona ni mikolo oyezoya nzambe nanga apambola bino to bondela pona mboka na biso to bondela nzamba zongisa bato apesaki bango mission ya intercession ya mboka bazonga na nzela afin que mboka na biso pe ekangolama. Que Dieu vous bénisse nde to mona ni mikolo oyezoya bye 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 na lingi bino mingi ciao ciao ciao.